Bonsoir mes frères et sœurs. Si je m'adresse à vous ce soir, j'aimerais d'abord saluer l'ensemble des sympathisants FNK partout au monde. Nakolinga koloba naloba oyo na ndinga na biso po ezali likambo etouche biso bato ya mboka ya diaspora. Déjà pour commencer, je nalinga kinaloba mon soutien na makambo toza koyoka awa na Paris. Ya bandeko na biso bakangi boye. Bon, on sait pas trop l'histoire qui se passe, mais bon, Congolais comme d'habitude créer des histoires or que bandeko bazana pasi oyo balukaki bien sûr, mais bazana pasi donc tout le moyen à s'organiser, tout ça, tout le monde a bazar et belé, qui parlent, qui écrivent, qui insultent sur Facebook. Je pense que voilà, c'est le moment maintenant d'être un vrai combattant. Il y a la bande de avocat, qu'on fout à avocat, qu'on lande la instruction à bango, c'est comme ça un combattant. Hein? Donc, tosu kanaba Facebook T, tosu kanaba Twitter T, tosu kanaba kofinga gratuité. Là maintenant, montrer que toza ba combattant, aider nos frères et sœurs oyo bazana pasi. Parce que oyeye li bango lelo ekokipe koela yo, ekokipe koela ngai. Mais eza mawa mingi parce que na ndenge tomonaka que nalobaki ba makambo oyo na bandeko na ngai na bendaki bango matoi que tomeka kosala eloko moko na ndenge que voilà na ndenge pe que mokili mona que bato yango baza kobunda parce que ils ont raison et non que bato tokoma komi fingisa pe koluka ke bato bachulaka biso. Nakanisi soki botali ba vidéo na ngai belé bokomona yango. J'étais même sali, insulté parce que na boyaki ba pratique moko boye qui nuisait même au combat qu'on est soi-disant en train de mener. C'était juste un début, hein, pour bouger parce que il y a un Coluche qui l'a dit. Si les autorités là-bas en haut, ils n'attendent pas, c'est que les pauvres en bas disent. Donc il faut secouer la merde, hein, il faut qu'on bouge makambola, c'est pour solo en attendant bako kango likolo, il y a quelque chose. Donc le projet c'était ça. Et non qu'on continue na ba pratique moko boye. Il faut que bakatoza ba tata ya bana, ba mama ya bana, bandeko ya bato, tout ça la kaba n'importe quoi te pour toti ya lisusu famille wana na ba problème. Tout luka kosa la makambu na mayele. Il n'y a pas que les femmes violées au Congo, il y a la balkanisation au Congo qui nous menace dans les 2-3 ans à venir. Soudan, ça a demandé combien d'années pour balkaniser Ango? Avant même que Soudan ait à la balkaniser, Kabouana, déjà des Américains, des Français, comment qui déjà que somba terre na bambo kawana avant la balkanisation. Donc, les projets au bango balingi, bisonayo, pamba. Mais pour tout contrer Ango, il faut tout ça la makambu ya mayele. Tango bango bazomona to kangami na mwa buzo ba moko boye, on laisse le boulevard polele bakende sika baza koluka. Il n'y a pas que les femmes violées au Congo. Il y a plus grave qui arrive. Et puis les femmes violées, on crie femmes violées, bozo kendo beta rwandais, burundais, je sais pas quoi. Mais
il y a nos Congolais, nos soldats congolais qui violent nos femmes, nos sœurs. Les Maï-Maï, j'ai lu ça hier, que les Maï-Maï aussi, bah, comme ils ont violé Batou. Mais Maï-Maï, c'est quoi? C'est même des Congolais plus que toi et moi, les Maï-Maï. Mais bah, ils ont violé Basi, bah, la tata, bah, maman, bah, l'équipe. Mais Bokangami, on dirait figé sur une image parce que les abinotés, les angaïtés, les abaviewano bazana sima qui veut manipuler la jeunesse. Il faut que la génération ezaya biso Fumukimbangu alobi yango la 4e génération, c'est pas des vieux botika ba vieux wana na ndenge na bango. Pourquoi on m'accuse? Pourquoi on m'insulte? Parce que je veux pas soutenir ces fossiles politiques. Parce que je veux pas m'afficher avec eux. Ils sont sales. Génération ya bisonde kursunga mboka wana. C'est pas ba vieux wana. Bokanga dati ya lelo soki naza lokuta bolobela yango. Bokanga dati ya lelo tokota tokolobela tokolobanaka ata nsima ka lumumba ozalaki na tort. Mais je pense que j'ai pas tort. Oyo boza koluka kosala c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Naboyi kotanga bakombo, naboyi couper kufinga banini, non. Mais bososola. Bato oyo baza koluka Kongo ejika. O baza kokende kopesa bandeko na biso mandoki. Sizami ndelo to vandi na bangwao. Pourquoi tozo kendo sala ba manifestation et pas na bangote na ndako ya Sarkozy na Menak na Maison Blanche et je sais pas quoi. Tozo zala cautionner na ghetto. Congolais za mutu a ghetto, il veut pas, voilà, il est antipathique. Tolingi ko bimate, okomona même ba vieux mususu ba maman mususu 20 ans, 15 ans, 30 ans na poto. Okola kisi même zela ko kende wenze na poto awa. Français a pambali alobate. Pourquoi? Parce que on reste cantonné dans nos milieux. Et c'est du ghetto. Il y a un moment où même les musiciens ils n'arrivent pas à sortir. Bazote kaka moi batu biloko c'est mike en Afrique parce que ils sont dans le ghetto. Toluka ko s'épanouir, ko bima, ko kende ko découvrir le néant. Na pekisa kabino baninga nanga nyonso baza kotala na pekisa kabino ke makambo yo bokotika basi na bino bana na bino na batata na ba mama na bino libanda bokokende kolia vungule na pekisa kabino na sala ba video kili bandeko nanga botika tozana mboko balingi biso te na sala émission na vie na ngai César Angadi big up mon vieux na ebisa bato tozana mboko yo balingi biso te lelo bomoni yango bakomi kolia biso lokola bambinzo na poto ao ba convocation na mbila pamba menakanisi bato ya maele bapesi ngai raison lelo mais bato ya mbilinga toujours bako continuer na nzela wana mais bako comprendre. Le but était de faire un lobbying, une plateforme et yaba jeunes congolais poto kende kotie la bango ngwasuma na Kinshasa. Mais comment se fait-il que to botikali juste Weranson? Mais Wera y était Kabila. Même tozu Wera lelo masasi ba. Mais Kabila zakuna zo konza bino kaka seko konza. 10 ans déjà, 5 ans les sous, 20, 15. Ce qui tozu maël était, c'est ce qui va se passer. Binonions sont mis sous la Est. Au Est, femmes violées. Mais il y a plus grave qui menace notre cher Congo. La balkanisation. Kanange Kokoma pays, Bukavu, Goma, Bandundu, Kasai, Bakongo, Toko, Panzana.
Biswa wana poto to kotelinga no ko besika ko kendete. C'est ça le vrai danger. Mais ba vieux wana tellement baza complice à makambo wana bazo kosa biswa wana diaspora. Oh zongisa ye wapi oboye mena bango tuna oya ko zongisa ye kuna na oyo bozolo bazongisa ye bango nyonso bazana na liziba moko. Ce sont le diable, c'est les ailes du même diable. La gauche, droite, les ailes du même diable. Bomoni ba révolution Tunisie, Égypte, Syrie, occidentaux bazana sima peuple là. Po ba yebi ke soka longwe ba ko tia mutu na bango na Kabila kuna bosi bomoni ba dégage Kabila otoza ko sala bosi bomoni mundela ye na bino. Bomoni déjà mundela ya coulisses izwa mbongo kene ko sala boy. Bomoni yango po bomona kake yolela. Mais nakanisi to komi ko comprendre que mundela lingi bisote. C'est pas parce qu'au kangi photo na makaku ndoza makaku, non. C'est pas parce que ba moni yona ntabando komi ntaba, non. Personnalité na yo yondo kosala yango. Mboka ezokende. Tout s'est constitué. La nouvelle génération. Les politiciens d'avenir. Tozonga na mboka wana. Moi j'avais dit je vais rentrer. Je rentre avant les élections. Je suis au pays. Tous ces candidats oyo bazako kende na élection bango nyonso ils sont pas clairs ni propres. Tout, j'ai dit l'ensemble, tout le monde. Sikoyo, olebiso génération ya sika. To vanda, to solola, tout ça les locaux moko ya bien. Non, on est encore voilà. Le kola bana kelasi, bana mike à maternelle, bobibo kende kosaka na récréation, tango kapita sonné, ba komi kotomboka. Mais zonga kende kotanga, kosaka ne sili, zonga kotanga, mais akotomboka. Bana, c'est ça la mentalité congolaise. Soki bo bande loko balobi tika, boko motomboka, na finga mi pona lo babo tika. To banda yango, ensemble. Mais na bendana ki parce que na moni que non, et komi salité, ba viewana, ba récupérer yango, je me suis retiré. Na koma kolabo, na koma boye, mais lelo, bomoni yango, je vous ai interdit. Na bato baza kuna, na pasi, na yebisa bango, na téléphone, même en face, tika. Ça la voix, na ndenge moko ya pop. Nakanisi toyokani ebele akoloba ezate na mikolo mikoya tokosolola malamu pe nakanisi tozwi mayele tobunda na ndenge ya mayele tobengana totia ba projet na se tozonga mboka 300, 400, 500 personnes de la diaspora bakiti bwe Kabila koboma mutu te rien. Mais boya to kende to proposa ba billet na internet mutu moka répondre à zate kaka combattant à 8000 km mais yo wana siko pe Kolombo ka ba komoli abiso siko kendo sala combattant pourquoi ba ke ko sala manifestation na et pas Sarkozy te ozomone la moto aza na 8000 km moya aza en face na yo aza ko lia bandeko na biso baza kuna na kati to kende Oyaza makasi, tokende. Moi je suis prêt. Mais to sangana, tokende. C'est ça un combattant. Na asi obokoloba lisusu, misusu bakoloba mabe, misusu bakoloba malamu, mais na linga kobele, na limbolela bino po oye komi koye eza somo et puis esilité. Esilité, mais tozwa maele.